Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Tatango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko bolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko bolingo lelo tozali na esengo mingi mpona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko bolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini ba idée ya bakongolo bavandi kuna na Congo bazali koraisonner neti bakongolo bavandi na poto oyo bavandi na poto bazali koraisonner neti bato oyo bavandi na Afrique na kati na ba village. Bandeko bolingo bino moko bomonaka ete tango bamonaka ete moto abimi na kati ya RDC pe akei poto ou bien na mikili ndenge na ndenge bato bamonaka ete moto wana akei po ete akende kozwa mayele. Me nzoka nde bandeko bolingo bato mingi oyo babima na libanda ya mboka bayaki nde kaka mpona kosevante babosanaki babit na bango ntango babimaki na mboka balobaki ete bakei mpo ete baluka bazwa mayele to bazwa implice mpo bakende kopesa na mboka. Me ekomi bango lelo awa na bapoto bandeko bakomi na bango bato oyo batikali kaka bato ya kosalaka bagriffe ya kopesaka batitre ongai mwana ya Panama ongai mwana ya Belgique mwana ya Yalola ongai mwana ya États-Unis ongai mwana ya Canada. Me bandeko ezali malamu yo mwana ya Panama ezali malamu yo mwana ya Yalola ezali malamu yo mwana ya États-Unis ezali malamu yo mwana ya Canada ezali malamu. Me tango ozali kosevante mpona kotalisa na mokili ete yo nde ozwi occasion ya kobima na mboka mpe kovanda na mikili ya bamindele, eloko nini oso ozwi na kati na bongo na yo oyebi ete lobi soki ozongi na Congo okoki kopesa meme implice na mboka na yo. Lelo tozali kokamwa mingi bandeko ba ide oyo tokanisaki ete bana ya mikili bango nde moto bakokaki kosala yango na Congo. Me lelo bana ya Congo bakomi kosala makambo moko na kati ya Congo bandeko kondima te. Esali ngai mawa mpe pasi na motema nalobi ebongo wapi bato yango balobaka ete bango bana ya mikili bango nde balingi bakende kotonga mboka Congo. Ndeko mpo bayeba yo moto kokende kotonga mboka Congo bakoyeba teke ifo sala kaka likambo ya monene te, bakoki koyeba yango na makambo ya mike. Mpona nini nalobi boye bandeko? Botala ndeko mobali congolais moko azali kuna na Kinshasa azali na ye un simple cambiste bandeko achangeaka mbongo
mais mwana mobali wana ye kobeta eloko moko ya bijou bandeko soki mpo otali okondima te akamwisi mokili likambo bato bakoki koresone bana ya mikili moto bakoki kosala yango me moto asali yango aza na kati ya Congo bandeko yo ntango otikali awa kaka na poto bato wana soki baye tokanga bango tobeta bango bafame viole ndenge ezali na tozali kobunda mpo na mboka ndeko ozali kobunda mpo na mboka te ozali mpe fort combattant tala un vrai combattant oyo akoki koloba ete azali kobunda mpo na mboka na ye mwana mobali oyo abeti bijou moko na kati ya Congo bandeko oyo apesi implice ye nde azali un vrai combattant azali combattre bablessure nyonso oyo bato ya deuxième république batikela biso tala ke kobeta bijou moko na Congo bandeko kondima te un simple cambiste tala bato ya Kinshasa bakomi koteya biso kopesa biso bato ya poto leson ezali mpe na bana ya poto mosusu toyebi ete basi basala bamakambo minene na poto mais nombre ezali moke po ete tolingi ete nombre wana eso augmente soki ekomi mwa mingi bakongole bakomi mwa mingi na baide ya boye olia kozala kaka na baide ke tozela bato wana soki baye tokobeta bango moto wana boye koyaka liboso ya bakamera kofingaka bato te ndeko luka olakisa mayele na yo batala na yo okei na Congo okei kopesa mwa eloko moko ya motuya tala ndeko oyo un simple cambiste abeti eloko moko na kati ya Congo bandeko okondima te ntango yo otikali kaka na baesprit ya kozalaka na bafacebook mpo na kolobaka ete ngai mwana ya Lola ngai mwana ya Panama ngai mwana ya États-Unis ngai mwana ya Canada tala ntango yo ozali kolekisaka lere na kolobaka babiloko wana mpo na kobangisa bato ya Congo tala bana ya Congo biloko bazali kosala kuna na terrain na kati ya mboka oyo ozali koloba ete tozali kobunda mpo na mboka bamama botelema tozali kobunda mpo na mboka soki bolingi kotelema te tokotindela bino mbongo na Western Union te omoni tala bana oyo bazali na kati na Congo mwana mobali wana aya ntango mosusu poto te aza na kati ya Congo me tala eloko abeti eske biso bana ya poto epesi biso leson te tokotikala kaka na makambo ya bozoba kolandaka o papa ngwanda alobaki o moto boye alobaki ngwanda soki otali bien atiki ata eloko mwana mobali okambista atongi kuna na Congo ezali te atikali kotikela biso te eloko malonga ata na village na ye atongi yango te oh papa Etienne Tshisekedi alobaki mais papa Etienne Tshisekedi alobaki est-ce soki otali mpe papa Etienne Tshisekedi leader ya kala na kati ya Congo eloko ya boye atelemisa mpe yango ata na Congo te mais tala mwana mobali oyo un simple cambiste bandeko eloko abeti te bandeko bapolitisien oyo bakosaka biso balukaka nde baintere na bango mpo ete baboma mboka bato bazali koboma mboka kaka bango na ntango oyo nakosenga na papa Botamba kuna na régie papa Botamba atiela biso baimage to mwana mobali oyo na kati ya Congo asali likambo moko oyo ezali kopesa leso makasi na bana ya poto bamesana kosevante ngai mwana ya Lola ongai mwana Panama ongai mwana Canada ongai mwana États-Unis olia ya kotikala kaka kosevante na babiloko wana tala makambo koki kokanisa na motu na yo mpo ete osala eloko ya boye vraiment mpo na ngai mama Rosalie nazali koloba yango ya solo nazwi leson mpo ete eloko mwana mobali oyo asali bandeko ekamwisi soki kuti azalaki moto moko azosala ville na poto tokoki kondima me na Congo bandeko mpo omona ete na Congo mpe bakourage bazali baoyo bazali kopense mpo na mboka bazali baoyo te bazali awa na poto awa bazali kolia bato bambongo na kombo ya bafame viole bazali kopesa bango bambongo bazali kozwa bambongo na bazali kolia yango namoni bato mosusu na poto ya ville na bango ezali kobonga te bazali kotelengana mpo ete bambongo mosusu bazali kolia ezali bambongo moko ezali koportele bango bamalere 5 bamiyeba kolia bambongo na kombo ya bafame viole bamama na baza komona pasi yo komi koutilize bakombo na bango lokola arme na yo oyo bafame viole boyeboye bambongo ezali kokota na bakonte na bino bozali kozwa bozali kolia ezali bamalere ya boye elandaka de génération en génération
yango na tango oyo bandeko na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili tomona ndenge nini mwana ya poto moto ya mayele asilaki kozwa likanisi ya malamu asili kosala eloko moko ya motuya na mboka na biso bandeko na banzi ete biso bana ya poto totire leso totikala kaka te ngai mwana yalola ngai mwana panama kosevantaka liboso ya bakamera eloko mpe ya malonga te kaka kofinga bakonzi ya Kongo mboka ezali kozonga nsima tala bato ya kini ya Kongo bakomi kopesa biso leson ezali soni mpe mawa tango na Kongo bazali kokanisa ete bato bayaki na poto baye kozwa nde mayele ok toye kobima bangoto bobo bazoba ya bazoba bato ya Kongo nde siko bakomi kopesa biso leson omoni na valeur oyo toyelaki na poto bana ya kini bazali komona yango lisusu te nayebi ete bamikiliste mpe ya mosusu oyo basalamaka minene na Kongo bazali oyo mituna bango eza kosala mais pourcentage ya bato wana ezali moke oyo bazali na babozoba na moto pourcentage eleki ebele yango na tango oyo papa Botamba tiela biso babilili mpo ete totala ndenge nini bana ya Kongo bazali kosala mpo na mboka na bango mpe ezali kokamwisa mingi mpo ete biso tokanisaki ete bana ya poto nde moto bakoki kozala na baide ya boye me bana ya poto nyonso tu baservo ezali ya kododoka mpo nini bakoti na balingomba ya bamiyibi ya baopposant congolais oyo bazali koya kokosa bato oyo bosala boye mwana ya mboka boye babebisi baservo ya bakongolais nyonso baservo ya bakongolais nyonso te ekomi lokola bamikate ya loso bazali koraisonne lisusu bien te batikali kaka borne na bahistoire moko ezanga ntina na kosenga na ntango oyo tiela biso babilili papa Botamba s'il vous plaît kala ingangu kala tekniki oyo lingala facile abetaka sete efutaka lelo oyo cérémonie ya inauguration ya Flat Hotel Sheraton oyo ezali na avenue Kuyala numéro 10 na quartier sans fil commune ya Masina esalamaki avec impact pe idéologie sous la conduite ya maman bourgmestre ya Masina babandaki nano na losambo nsima na yango aye kokata ribon symbolique pona bato bakota pe batala awa bijou oyo batongeli bana ya Kongo pe bapaya oyo bakouta bipai na bipai mwana mobali oyo Adom Wanga changeur de monnaie professionnel mwana mobali ya solo nde atongi bijou oyo bozali komona nyonso oyo na musala na ye ya kochange mbongo kalai ngangu kalai tekniki efuti ndenge ya sololi awa mais du moins ils ont ngolu nzamba sali on dit là kambis ça dit pas que nous devons bien là changer de monnaie ça dit fierté ça fierté ba ninga surtout kambis la personne ne sait pas ma signe à chaque fois tant que to nga ba ça toujours soutenir Adom Wanga a contribué à 5 chantiers à RDC avec impact pe idéologie na kotonga eloko ya kitoko musika tende kona uta gauche droite tango azako kitaka na aéroport azamo bimba na Flat Hotel au Sheraton musika te kaka awa na avenue Kuyala numéro 10 na sans fil commune ya Masina awa soko lali pongi bandoto kaka ya ngelingeli terrible bandiko babolingo na banzi ete bino moko boiti kolanda pe boiti komona na banzi esika bana ya poto bamesana koloba ngai mwana ya Panama ngai mwana ya Lola oyo bato batikala kaka bato ya bagriffe na banzi ete tango bamoni babiloko mingi ndenge bazali na mabumu eningani pe bamosusu bakoti toilette pe diarrhée ya ndenge wana bandiko babolingo lelo oyo ndenge mboka na biso ezali bablessure mboka na biso ezali totikala kaka bakongolais oyo ya kozala na bambangisa na bafacebook te na kosalanga bamakambo mpona ete bato bamona biso badanger na niveau ya bainternet me tolakisaki danger na biso nde na mboka lelo komona moto mosusu akoya kokosa ete nonga na kosala eloko te po ete soki nasali eloko bapaya bazali na mboka na biso ndeko nani ayebisi yo te bapaya bazali na mboka po ete yo moko kutu depuis ovandi awo banda kokanga banda kala koloba na bambongo ya bafemme viole oyo bapesaka bino na bakonte na bino bozali kolia yango po ete elakisa ete ezali kotalisa ete bozali bato mabe bozali na mitema mabe na bino ewiti ya parti ete tango bino bozali kotombola mongongo koyebisa na bapaya ete bamama na biso bazali viole boyeboye bapaya bazali kokotisa maboko na mabenga bazali kozoba mbongo bazali kopesa bino bozali komela
lisusu ba mama wana alors wapi mawa na bino toyoki lisolo moko na marche oyo ba mama basalaki kolongwa Paris ti Bruxelles oyo batambolaki makolo balobi na bakomini nyonso surtout esika babandaki koleka bakonzi ya komini ya baville babandaki kopesa mwa enveloppe bandeko na suka na yango olie baloba ete baenveloppe bapesaki tala yango tosangisi mbongo yango po ete kokende ate mpa bamama bafemme viole bandeko baenveloppe wana ebunga nzela elekela eyebana te kota mosusu baloba Roger Bongos moto amelaki mbongo wana kota mosusu baloba moto boye tala bamakambo ya bakongolais tango bato bazali koloba ete bango nde bakopesa solution me botala mbongo ya moke kutu ya pamba bozali komona ndenge bazali kopota na bango ebongo soki bapesi bango kongo mboka monene na bapeple yango balobelaka baomona ata eloko te bayebaka bato bakoki kosala makambo minene na mboka na makambo ya mike bandeko bino bokanisi ete bato ya boye na makambo ya mike kutu bazali kokonga kosala eloko te bazali kaka na makambo na ndenge ya kimoyibi na ndenge ya kiescroquerie nde bokanisi bakosala bino makambo ya minene na Congo yo ozomona bato mobimba ide kaka ya kopola bamama bazwi likanisi na bango bamarche ti na Bruxelles ekomi bango na Bruxelles olie batikela bamama moto babandaki ide na bango mpo bakota bakende kopresente bamemo na bango mibali bakomi koolela na baplace na bango olie batika likambo bamama moto basalaki yango ide na bango initiative na bango non bango bakomi koolela yango na tozali koloba bandeko omoni tozali koyebisa bino lelo bondimela biso omoni bato lelo bazali koloba bazali kobunda mpo na mboka soki lelo balobi kaka ete basala kaka ata mwa je moko boye baloba ete lelo Joseph Kabila aza te bino bato bobandeki kolela mboka yango Congo bokamba bandeko bokomona nde esika bato mosusu bakotia na bambeli mpe bakobomana po ete bato ya France bakoya biso tobundaki tosalaki boye tolingi mpe tozwa poste boye oya Belgique ndenge moko oya Angleterre ndenge moko oya Canada ndenge moko États-Unis ndenge moko bandeko ekoki meme kobimisa rebellion na kati ya mboka na biso po ete bango nyonso tu ndenge bomonaka bango oyo baza kobunda bakombata me bazali na bomoko te kati na bango moto na moto azali na ide na ye moto na moto azali koraisonne ndenge nini soki bazwi Congo azwa part na ye ya mosuni yango wana bandeko nazali kokosa bino te ngai mama ozali bato bakotongela biso Congo ezali bato oyo tozali komona te me ezali nde bato oyo bazali kuna na terrain bazali kosala baevre biso nde tokondima po ete bato nyonso tu bandeko moto na moto ayebi ete aza kotala ndenge liti nazali kosala nasi na dépenser combien nabebisi combien bandeko bomikosa te bato nyonso ndenge bozali komona bango na poto badepense nyonso basalaka bamakambo nyonso basalaka banotaka yango bayebaka ete bakorécupere yango soki bazwi Congo mpo na nini nalobi boye eloko ekamwisi ngai tala ntango papa Etienne Tshisekedi ayelobilobi awa bambongo na bango bakotize oyo bakotizaki me tala eloko ekamwisi biso ekomi ete lokola deja ya chichi ake ifo ya chichi asala makasi lokola asala pesi biso esport ifo azwa en tout cas ngai deja mwa somo nazalaki nango mbongo nyonso ekonomi na ngai napesaki yango deja na kati ya kesi ya IDPS mpo nayebi ete IDPS akozwa il faut quand même ngai mpe na récupérer nakokotikala boye te yoka deja moto azali koloba boye est-ce que bazali kopense na mboka to bazali kopense na baintérêt na bango personnel bandeko babolingo ezali pasi mpe mawa ezali pasi mpe mawa kokanisa ete bato oyo bazali koya mpo ete basunga bapeple kuna na Congo me bazali mpo ete basunga bapeple te bazali nde mpo ete bakende koluka baintere na bango tala mwana ya mboka oyo ya solosolo akoki komibenga mwana ya mboka alingi Congo mbongo na ye asali likambo ya monene na kati ya Congo eske biso badiaspora tokoyoka soni te tala grand prêtre nde ye wana grand prêtre ezali kaka teke ozali kosala makelele na bafacebook banini ou bien na bainternet kokomaka bamakambo ezanga tina te grand prêtre ifo bayeba ye na baaction
olelaka mpo na mboka lakisa baaction na yo oyo ososali mpo na mboka. Yango tozali koloba bato mingi bazali kokanisa ete biso tozali boye tozali koloba boye te. Soki tozali koloba na ba preuve. Tango tozali koloba ete Papa Etienne Tshisekedi azali moto oyo te tokoki kobenga ye Moïse po ete bayebaka Moïse il fallait mpe toyeba ye na bamwa baevre na ye oyo asalisali mpo na mboka. Soki bazwi kambiste oyo lelo batelemisi liboso ya mokili bazwi Papa Etienne Tshisekedi batelemisi wana batuni na bato mibale nani alingi mboka bakoloba ete kambiste oyo nde alingi mboka po ete ntango bakotuna yo mpona nini boponi kambiste bakolakisa eloko oyo abeti kuna na Congo. Mais ntango bakozwa Papa Etienne Tshisekedi alingi mboka na nini bokomona ete ekozala kaka abandaki koyebisa bato babima na nzela mpe bato mosusu basi bakufa mpona kaka likolo ya bakozi ya kobimisaka bato na nzela mpe kaka koloba na bato basala baville morte asala mpe atiki mpe eloko moko te oyo ndenge ndeko mobali atelemisi na Congo bandeko baraison ezali ebele oyo eza kolakisa ete bapolitisien oyo bazali na bango bato ya lokuta. Baza bato bazali kolalisa bato pongi. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise oyo tovandi na libanda ya mboka toyoka soni pe totika makelelo tosalaka po ete tokanisaka ete biso nde tozali ba grand prêtre tosalaka ya mingi pona mboka mais tosali na eloko te. Mingi nde tokoma kobeta batolo pona bambongo oyo totindaka na Western Union. Bato mosusu bakoma komona ete kotinda ya mbongo ya Western Union yango nde fe ya makambo. Mendeko tango biso tokoki kosala pe ba makambo po tolakisa na mokili ete tolingi mboka tokoki komonisa yango na misala. Tomonaka meme ba malien bandeko ba malien kako ba malien bomonaka na ba pari omona bakotekisa na moment ya ete okomona bakotekisa ba makasu bato baza koseka bango etala bato ndenge bazaka salite me bandeko baza na unité moko ya kosakana te bambongo wana kaka mike bazwaka okomona baza na bareunion na bango komona ta mosusu balobi bon na mboka na biso na kwemboye kuna toza na problème il faut tomonte robinet moko po mai ekende ntina nini wana okomona kaka bambongo na bango bazwaka ya mike na Paris na reunion na ntango bakutana basangisi bazwi batindi tellement gouvernement na bango monaka ndenge pe ba diaspora na bango basalaka yango no monaka ba gouvernement na bango ata soki bakangi mali balingi ba refouler ambassade na bango et ko livrer jamais mon kanda po ete ba rapatrier moto wana. Mais pas na biso ba congolais kaka makelele congolais lingi osala makelele mais soko landeli na kati ya makelele wana eloko ezate bandeko ba bolingo botala ba makambo oyo batu ya Congo baza kosala eza ko interpeller biso sikoyo nini biso bato lobaki te toyaki na libanda ya mboka toyeko luka mayele toyeko zwa 1+ lelo 1+ yango eza lisusu te biso bato toyaki koluka 1+ na libanda ya mboka tokomi bato moko confusion bato ya poto bakoma na bango kofinga bato ya poto soka telemi liboso ya bakamera aza kofinga meme nzoto ya mwasi nzoto ya mama na yo mpo naza koloba ngo na ndenge ya malamu nzoto ya mama na yo liboso ya kamera soni eza te me mwana ya poto mwana ya mikili bana ya poto bakoma kaka na baesprit ya kofinga tanke bango baza kofinga baninga mosusu bazali koavanse bandeko botala sikoyo moto akoki koloba alingi mboka bino te bino baoyo nyonso osala makelelo tolingi mboka toza kobunda mpo na mboka te boza kobunda mpo na mboka te mingi bazali kobunda mpo na baintere soki te bazalaki ta mosu na bafamille ya ntango ya Mobutu na ba deuxième république bana ya lelo baza kotia bato pression atotelema mboka na biso ke mboka na biso ke mpo na nini po ete baza kokanisa ete biftek elobi ata paster mukuna oyo babotoli bango yango bazali kolinga koincite bato mosusu na ndenge ya esprit ya kokotisa bango esprit ya mabe po baloba nini mboka ekei tobunda me bango na sese bayebi eloko nini bazali kosala bandeko ata ndenge balobaka ete Joseph Kabila boy me bandeko soki lelo balobi ete bazwa Joseph Kabila na ba leader ya opposition mingi lelo bazali kolobao
batia bango bakotala batuni penza vraiment na mboka nani bato bakoloba ete Joseph Kabila ndazali vraiment na mboka po babiloko Joseph Kabila aza kosala na Congo bandeko yango ne komisi bato mitema mabe e komisi bakongole mitema mabe bandeko mboka na biso zui ba blessure ya ndenge na ndenge mboka na biso zui ba problème ya ndenge na ndenge eloko nini ezangi biso bakongole toyoka na lelo toloba ete ndenge mboka na biso zui ba blessure en tout cas tokipena no ba makambu ya ba hotel soki boye tolika siko topesa gouvernement Joseph Kabila maboko po totonga mboka mais muto boza kobenga mopaya tala ba makambo azali kosala na mboka na bino bato bozali koloba bana mboka bakambaka mboka na bino pendant longtemps tala ndenge batikeli bino mboka boyokaka ata soni te boyokaka ata pe mwa soni te oyebi teke babiloko ya boye ntango bapaya bazali komona bino bozokanisa te bapaya baza komona nde toza kobunda me bapaya ntango bavandi na pepe baza koseka balobi tala bato baza koloba bango nde bana mboka baza kofinga président na bango me tala président na bango bamakambo baza kosala tala balider na bango baza kokosa bango basalaki mpe rien bazalaki na bagouvernement ya Mobutu boyokaka soni bandeko bato mabimba bakomika na banzembo moko zongisa ye na Rwanda oui bien sûr zongisa ye na Rwanda mais mutango bozolo ba eka zongisa ye na Rwanda botuna nanu ye moko asala na ba politique ya Mobutu asala pe na nini asali nini na kati ya mboka asali nini bandeko lelo kaka bato wana basali rien na mboka bakomi koyoka jalousie na misala oyo Joseph Kabila aza kosala na Congo en tout cas toza kokamwa bino toye komona ete bandoki ya Congo ezali nde bino ndoki ya Congo bazali bato baza na gouvernement te ndoki ya Congo ezali nde bino bandoki ya Congo bandeko toza koloba na yango ya solo ezali kaka baopposant congolais koevantaka bamakambo lokuta kokosakosa bamakambo mpona kolinga kotia bato baide mosusu na mutu bandeko il faut à un moment donné toyebaka ndenge nini ya kodenonse bato ya boye soki tozali kodenonse bato ya boye bandeko nandimi teke mboka na biso tokozonga lisusu nsima parce que eloko ezali kosala po ete tozali kolinga kobomba bamabe ya bato ya boye toza kolinga neti koyokela bato ya boye yango nomoni baza kokende kosukisa bato na nzela bandeko ngai nakoyebisa bino eloko moko avant ya koloba likambo il faut bino moko bokanisaka lelo oyo bozali koloba ete Joseph Kabila boye boza koloba ete ozongisa na Rwanda me bandeko tango bozali koloba bamakambo wana il faut boraisonnaka tango mosusu bokoloba ete me makambo nini papa Roger azali koloba na kosenga na papa Botamba tiela biso baimage mpo na kolakisa lolenge oyo le rais Joseph Kabila Kabange akendeki na village ya papa Etienne Tshisekedi kabeyaka mwanga eta ya village ndenge ezalaki bandeko alors que bato kabeyaka mwanga bazalaki na leader monene wasalaki mpe na ntango ya Mobutu leader wana mpa kokoki kosalela bango ata eloko moko lokola symbole na kabeyaka mwanga atiki eloko te Joseph Kabila akomi na mboka ya Tshisekedi Joseph Kabila aleli alobi balider yango basalaka makele oyo bafingaka ngai tala bato na bango nde baza kovivre bato kabelaka monga basepela na ndenge ya kosakana te alors que bato oyo baza koloba oyo balider Moïse kutu ye moko na mboka na ye asali eloko te bandeko ntango mosusu bato bakokanisa ete bato oyo balingaka koloba to na kosenga na papa Botamba tiela biso babilili bomona ndenge nini mboka ya papa Etienne Tshisekedi mawa na mawa alors que bato baza kolobenga bato baza kopesa etitre o Moïse kutu akoki meme kabeyaka mwanga te kabeyaka mwanga mwa mboka ya moke ntango mosusu akoki yango te ebongo nde Congo mobimba bolingi boloba ete ye nde Moïse na biso est ce que boraisonne bien bandeko toyebisi bino ke balider na bino oyo bozali koloba tokolakisa bino ndenge bazali baza ba Moïse te baza ba embrouillère bazali bato bazali kolinga kotia peuple na pasi mais papa Botamba s'il vous plaît tiela biso babilili oyo akabeyaka mwanga bakongole bamona ndenge nini eta ya village ya ye moko moto bazali kobenga Moïse ata pont atonga te ata kotia barobinet na bakwe atia te ata kotongela bango banzela atonga te
bandeko na mawa na pasi kabeya kamwanga ebongo bino bokanisi soki moto boza kobenga soi-disant Moïse na mboka na ekuta koki kosala eloko te na Congo mobimba nde akoyela biso changement tomonaka mosika bandeko ba image s'il vous plaît bandeko babolingo na banzi ete bino moko bozali komona awa tozali na mboka kabeya kamwanga village ya Papa Etienne Tshisekedi botala bino moko na miso botala ndenge le rais azali kokende ko visiter ba village ya ba opposant congolais oyo bazali koloba ete Joseph Kabila azali rien na miso na bango ayebi eloko te mais botala ndenge Joseph Kabila azali kokende ko kutande mawana kati na ba village ya bato wana bato balobaka ete bato ya mayele ba docteur banini mais botala na kati na ba village na bango basali eloko te mboka na bango esika ba parents na bango bakolela esika bango moko bakolela bandeko ata pont ya pamba ata kotia ba robinet ata ezala te na ba symbole moko na kati na mboka ata ba makadam batikala kotia te bandeko. Mais botala Joseph Kabila lelo komi kokende kobeta tout na ba village na bango pona koyeba eloko nini yo bagoki kosala na kati na ba village na bango ezali soni pe mawa pona kobeta kaka toloke biso bato ya mayele biso boye bandeko mais tala na ba village na bango eloko te zamba na zamba yango na tolobaka ete Joseph Kabila azali phénomène po ete tellement ba makambo azali kosala tellement ba œuvre azali kosala na mboka na biso Congo yango no monete belisi batebele kimpeleke se mingi bakomi kaka oh non président wana ayebi eloko te bandeko moto ayebi eloko te akokoka kosala ba makambo bazali kosala na kati ya Congo moto ayebi eloko te ba œuvre bazali kosala na Congo bino bato ya mayele bokokaki yango botiki mboka na kati na zamba na tala bobebisaki mboka bobebisi susu na mentalité ya bato vraiment ezali pasi pe mawa yango na tolobi ete Joseph Kabila azali moto oyo yende azali moto balakisaka azali kolakisa nzela bino nyonso tu bozali nsima na ye ezala ba Papa Etienne Tshisekedi ezala Ngwanda ezala nani bato nyonso tu nsima na ye. Epi ndenge ezali wana bandeko babolingo boyeba yango ete ezali soni mingi tango bozali koloba ete Joseph Kabila asala eloko te azali kokende kokuta na ba village ya ba Papa Etienne Tshisekedi na ba condition ya boye ezali pasi pe mawa pe Joseph Kabila azali kosala tout po ete siko na ba village ya bato wana bazali kobenga ba grand leader ba intellectuel Joseph Kabila azali kokende kosala programme po baluka ndenge nini ya kobongisela bato wana banzela ba école ba makambo ndenge na ndenge alors que ba Papa Etienne Tshisekedi basalaka bambula na kati ya ba gouvernement ya Mobutu basali eloko te lelo oyo Papa Etienne Tshisekedi bandeko akomi kolobela makambo ya ba femme violée po ayebi ete ba makambo ya ba élection ezali mais ba makambo ya ba femme violée balobela yango depuis kala totikala komona te etant que leader à IDPS atelema lobata te bo ba congolais to sala cotisation moko général po ete batia bo pesa bambongo to tiango na caisse moko après soki mbongo komi mo mingi to sangisa te luka ONG moko to tindela ba mamo bazali violer rien ezali na ndeko moko o azali koloba ete non bino bozali koloba boyebi te ke Papa Etienne Tshisekedi na makambo ya ba femme violée tango bandaka ye azali hospitalisé oui ye azali hospitalisé mais bolobi nini azali Moïse ya ba peuple mobikisi mais tango azali Moïse lelo oyo yeyo akomi kolobela makambo ya ba femme violée azali kolobela yango na ndenge ya ba intérêt na ye personnel pour na moni ba élection mais tango ye azwaki nzoto makasi avant ba makambo ba élection est-ce que bokaki nsika Papa Etienne Tshisekedi alobaki ete noko na kosala tour mona kende kotala ba mamana na est bon mona ki nsika Papa Etienne Tshisekedi alobi bon nasali ba mikanda penza moyen te ndenge bato wana ba mamana baza ko violer bango naza ko kende siko tina oni na kutana ba konza oni na lobaka uniquement pona ka ya ba mamo bazali violer botikala ki ko mona lobi yango lelo nda komi kotia mwa mai na ve na ye po nini bo abanda koloba makambo ya ba femme violée maza koloba yango kaka na ndenge ya motema mibale likolo ya mbebo mais bolingo na bango ezali na pona ba peuple te
akimi mbangu na oni kuna kutena secrétaire d'état na secrétaire d'état et loko kaka lobby kaka ke non basala ba makasi po ete ba arranger ba situation ya ba élection banini mais ba makambo ba femme violée a lobby yango te po ayebi ete bazali koluka nde intérêt na bango ezali pasi pe mawa bandeko tokoki kokosama te 32 ans oyo toniokwami mikolo na mikolo vraiment moto akoki kokosa biso lisusu te bandeko vraiment bino moko bososola mpe boyeba ete oyo biso tozali koloba tozali bato ya maboma te toyebi nini tozoloba mpe toyebi bapoliticien wana baje na bango bamakambo nini basalaka bolanda babilili s'il vous plaît. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini situation ya village ya un soi-disant Moïse congolais ndenge nini batu ya village na ye baza ko vivre po ete azali moto oyo asali na politique ya Congo uta bambula na bambula bandeko ata robinet ya pamba koka kotiela bango ata koluka te mwa symbole moko ke bato bakoki koluka te bomoni te papa Etienne Tshisekedi aza mpenza Moïse po ete botala ntango azalaki na gouvernement ya Mobutu tala makambo asalaki na village na ye mais lelo soki topesi Congo tomoni ka kosala minene bandeko ata lelo ndenge bakritikaka Mobutu atiki eloko te bamboka bavillage zamba bangwanda mais bango nyonso yango tolobaka ete Mobutu akufi me batiki kaka esprit ya Mobutu na kati na bato ndeko pourquoi na miracle te pourquoi na miracle te ndenge bato mosusu bazali koloba miracle te eloko eza te miracle ezali te na kati ya Congo na bato oyo bozali kokanisa non miracle ezali kaka yo ngai ye tosimbani maboko topesani mayele toyeba ndenge nini ya kopesa implice na kati na mboka wana nde miracle miracle ezali te ke obie moto moko bozali kozela ndenge lelo bakomi kokosa bato o mboka na biso ezali na kati na libulu mokonzi moko akoya nde mboka tala bandeko lelo mwana mobali oyo bomoni oyo akambiste oyo atongi flete monene na kati ya Congo eske ntango mwana mobali wana azwaki makanisi atonga flete wana makanisi wana ntango azwaki yango eske mwana mobali wana azwaki ntango azwaki makanisi wana akanisaki daya te mboka na biso eza nango na kati ya libulu na kotonga te po ete mboka na ngai kokende mai ye wana lelo azwi likanisi atongi flete mpe flete etelemi omoni donc contribution ya mboka yango tolobi mboka na biso kokende liboso soki biso nyonso tosangisi mayele mpe topesi bolingo kati na biso mpe mboka kokende liboso mais bokeba na badiscours oyo bazali koyela biso bandeko ndenge ezali na mboka na biso ezali na kati na libulu eloko moko ekosalama te tozela kaka mokonzi mosusu akoya bandeko omoni badiscours oyo ezali kolalisa bapeuple congolais donc ye mama wana sikoyo mama Kalanga tokoloba yango sikoyo ye mama Kalanga alingi koloba ete bamboka lokola ya bapoto lokola ezali développé po ete bamboka oyo nde bango nde bamindele bayebi nzambe mingi koleka yango ete bamboka na bango ezali koévolue non bamboka awa ezali koévolue parce que bapeuple bazwi conscience basangani bazali kopesa na mayele mpe bazali kotonga mboka
mais tika koyela bato ba idée oke mboka na biso ezali na kati na libulu mokonzi moko koya mpona korendre bapeuple congolais baparese tokosala eloko te mpo ete mama kalanga kuta alobaki mokonzi moko akoya tozela tala badiscours après avoir babomi mboka babebisi bapie basakani na mbongo ya bapeuple lelo azali koya su kodistraire bato na poto acomplicité na banani na bamobutiste oyo bazali awa bakomi koutilize yo lokolo ozwa mutu deja baprophétie kendeke epesa bamessage bo eza babiloko kolalisa ndeko olamuka na pongi tokende totonga mboka botika kotourne likolo ya makanisi ya baparole ya bamama kalanga baza kolalisa bato pongi po ayelaka biso alobi te nzambe apesi ye message alobi ete non kende pesa message na kosala makambo minene na Congo asala kutu makambo yango ya minene te donc yango tolobaka ete nzambe na ye aza nanu ya kolala akende koningisa nzambe na ye aloba ete nzambe lamuka po ete opesaka nga maloba oyebisi nga ete nayebisaka nga ete nayebisa bana ya Congo ete anapesa témoignage okosala makambo minene siko bana Congo bakomi kotungisa nga balobi ete makambo oyo olobaki ya minene okosala sala yango po ete nga kuna nazwi shok ya kosakana te nzambe mpe azali nzambe oyo batungisaka mpe ete parce que soki nzambe alobi likambo bomoni eza kokokisama te il faut aya moko okende korapele me nzambe yo olobaki boye ebongo ndenge nini mama kalanga atiki nanu bamakambo oyo bango bayebisaki ye nzambe ayebisaki alobi ke akosala makambo minene na Congo asali yango te après yale nzambe kaka wana ye koyebisa ete mboka eza na kati ya libulu ifo mokonzi moko aya o bandeko aza kaka na bacontradiction ye moko bandeko alobaki o nzambe atindi ye telema mpo asakola atatola monene na ye alakisa na bapeuple congolais bandeko mais lelo nakomi kokamwa yango nalobi bapeuple congolais soki tozolanda bamalobo bato balobaka ko tokomona esika nini bato baza kosakana na biso alobi ke nzambe atelemisi alobi ke atatola monene mpo ete nzambe amonisa monene na ye mpe ale kosala makambo minene na Congo eloko ekamwisi ngai kaka liboso ya kamera mama kalanga azoyebisa bato nini ke nazali na makambo ya minene basekele minene naza nango me moyena lobango ezali te soki bakonzi ya mboka bapesi ngai permission mpe bapeuple congolais bapesi ngai permission wana na koloba me bandeko sikoyo balingi kozwa biso neti banani na nzambe na bapeuple nani azali makasi soki nzambe alobi na ndeko telema loba yo koloba ete bon nzambe ayebisi ngai natelema naloba me naza kozela permission ya bapeuple bandeko omoni ndenge baza kosala confusion kaka na bamakambo ngo baza koloba o témoignage oyo soko oyoki yango en tout cas des fois te yango nomoni ete na confusion wana ekomi kotinda bango bakoma même kokommercialize batémoignage yango oyo ekobima na ba-DVD oyo boyeboye bandeko tolamuka baza kolalisa biso pongi ya mingi tala bato baza koboma Congo toza koloba yango ezali bapoliticien te baza kokosela lelo makambo na Congo po ete bapoliticien baza kosala makasi po ete mboka ebimaka meme na mwa pasi oyo tozali na yango mais bato bazali koboma mboka bato baza koyela biso badiscours ya lokuta ngai nalobaki na kondima mama kalanga ti mokolo na komona ete nzambe asali bamakambo minene ndenge ayebisaka biso mbala ya liboso ke nzambe ayebisi eke atatola mpo alingi asala makambo minene na Congo alors tant que nzambe asali mpe makambo minene nango na Congo te jamais nakotikala kondima ye ngai problème na ngai ezali ete nakobondela nzambe na ndenge na ngai mpe nakosala makasi naluka ete nakokisa mokano ya kende kobakisa implice na Congo po ete nazali na susi ya mboka na ngai nazali na susi teke moto ya kodistraire ngai na batémoignage na bino ya lokuta ya kolalisa esali mpe eloko moko te apporter rien alors que kaka batémoignage wana oyo bolobaki ete ekoapporter quelque chose na bacongolais ekomi kutu nde bakomi su kobenda lisusu bacongolais mbongo apartir kaka ya batémoignage wana me bacongolais bososolaka te tososolaka soki toza kososola na babiloko ya boye bandeko tokolela lisusu bapongi te na badiscours ya lokuta oyo bazali kokosa biso mama ozali nazongiseli yo maloba merci mingi papa Roger mpona kopesa ngai maloba bandeko congolais mpe bandeko congolaise eloko tozali kosenga congolaise nyonso to na poto conscience na ye esala tokanisa ntango tobimaki bamboka tolobaki ete toye na bapotopoto ya kozwa mayele tokende kopesa implice na mboka bandeko tokeba na badistraction bato mosusu bakomi kaka ete ata makambo ezali kosalama na Congo distraction na bango ezali kaka mpona koya kodistraire bato non ndenge ezali wana na Congo eloko te ezali kosalama na Congo eloko te ezali kosalama mais soko tuni bango bino mpe bokambaka mboka panda 32 ans bosalaka nini
kosala makelele koloba distraire bato lelo mboka na biso moyen avancé eza te mpo na nini likolo ya bamasolo na bango ezanga ntina lelo oyo tozali koloba ete congolais nyonso tu ifo conscience na ye esala tala ndenge mwana mobali oyo congolais ekambiste asali eloko oyo bacongolais oyo bavandi na mikili bakoki kosala lelo eloko ekamwisaka nga bandeko ntango tomoni bamusicien oyo bakomaki koya awa bana ya poto bakomi koloba werason wana lelo soki akomi na mbongo boye ezalaki mpo na biso bene nde moto tosala boye akomi mpe na mbongo lelo akomi kochangele biso face biso nde moto tosala ete po ete werason akoma ndenge azali ndeko ezali malamu na babiloko oyo ozali koloba liboso ya kamera ke biso nde bana ya mikili nde moto tosala bongo mpo ete bakoma esika bazali me bakotuna balobi bo yo moto osalaki mpo ete oyo asona koma lelo esika azali ebongo yo moko na mikolo oyo obeti ebele ya na poto ozalaki ata na ide moko te bokanisa ndenge nini osala mpo ete okoma ata na position moko ya malamu na mboka na yo lelo nde okomi kosutuka mpo na koloba ete bawela sono wana soki bakoma boye mpo na biso nde moto tosala me ndeko osalaka yango pamba te wela sono asalaka nde mosala na ye ya miziki osalaka yango mpo na mosala na ye asalaka ya miziki yango nde osalaki geste na soki okabelaki ata 20 euro bia 50 euro me wela sono siko na mbongo oyo okabelaki ye azalaki mayele nde ayebaki kobomba mbongo wana mpona lelo akende etonga eloko ya kitoko me yo mpe na poto na bambongo ozwaka okoki mpe kokangisa soki ozali moto amele kokangisa lelo mpe okei na poto otongi eloko ya monene ngai namonaka bato oyo basalaka balobaka babiloko bongo oyo ifo bayokaka soni ke lelo okomona ete oza koya mpe liboso biso nde moto osala lelo wera soni soki abonga mpona biso te kolobaka boye te mpo ntango yo ozoloba bongo bato baza komona ete yo bongo kutu na vie osala eloko te oza mpe na eloko te ezali soni mpo ete na bambongo oyo bakabelaka bato soki okabeli moto mbongo moto wana akei na mbongo wana azwi ubi asaleli yango activité abongi ndeko eza na ntina lisusu to oya kobetela yango tolo liboso ya kamera mpo oloba ete soki abongi mbongo ezali mpo nga moto napesaka ye te wana ezalaki deja kado so opesa ye bosana yango mpo wera so aza extraterrestre te azali moto lokola yo mpe ndenge oza na bapoto soki ovandi mpenza oraisonne olobi ndenge nini wera so nasali mpo akoma boye soki mpenza bambongo biso topesaka yango nde moto esalaka ete mpo bango bakoma boye me nga mpe ndenge naza na mikili awa nakoki kosala mwa eloko moko bandeko mpo ete congolais aza nde revers nalobaka yango na potoko eza na babiro mosusu bandeko soki mpenza cerveau esali otravaille cerveau na obi alobi ete ozwa ta mwa formation moko boye eza na babiro mosusu ekoki kofungolelo makambo mpe okoki kosala makambo ya minene mpe osalisi ntango mosusu entreprise moko na niveau ya congo me ozali kaka mwana poto okende koyaka bamakambo eza ebele me bato mingi bazali kolala pongi bato mingi kaka batikali kaka na ide kaka papa ete Tshisekedi bandeko bino bokanisi congo yango mpo congo ezala congo donc moto kaka koya kokomisa congo nde mboka ya sika congo mboka ya malamu bato bakobanda kolia 3 fois par jour nde kaka papa ete Tshisekedi me bomitunaka salaka mpe bambula ebele na politiki yango te depo azalaka na politiki yango mpe na mobutu eloko nini asala yango na bandeko soki tozali na baquestion tozali kose pose tokomona ete tokozala bato oyo tokotikala bazoba te me tokozala bato oyo tokosala quelque chose mpo na mboka na biso bandeko tokeba na badistraction oyo bato bazali koya na yango merci mingi mpo ete bato mosusu bazali kocomprendre déjà mpe bato mosusu ndenge bazali kokomela biso tozali koremercie bango mingi mpo ete balobi ete papa Roger mpe mama Rosalie bolanda bato oyo nyonso tu bazali koloba te kofinga bino bokontinue nde kopesa biso basango bolakisaka biso kaka bosolo bandeko yango naloba ete nzambe akumisama mpe nalobaka nzambe merci mpo nini mpo ete bapeple mingi lelo
bakoma na bango ko comprendre mais lokola bato mosusu bazali bato ya ba violence brutalité bakoma na bango kolobela makambo yango na ndenge ya sese mais bazali komona bino kaka ba voyou pe bakomelaka biso balobaka yango na tolobi ete bandeko bomi tungisa te radio Zumel 1000 ezali pona bino tokolemba pe te tokotombola tango nyonso mongongo pona kotalisa bosolo na ba peuple congolais bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango na pona kolamusa moke bana ya poto bayeba ete na Congo kuna bato ya mayele bazali tango biso tozali kosala bozoba awa koloba n'importe quoi oyo tolingi mboka koloba kaka tolingi mboka ya maloba kokanga kombo ya bafemme violée bafemme violée yango mpe bozali kogangela bakombo bazali kozwa bambongo bazali kopesa na bakonti ya baradio na bino bozali kozwa lisusu bambongo ya bafemme violée bozali kolia alors tozali koyeba te liti na bino ezali mpenza na sens nini yango na tolobi ete bandeko olia kozala distrait ndeko yo ye ngai biso nyonso tosimba na maboko topesa na makanisi ya malamu mpo tokende kotonga mboka totikala kaka na baide kaka président na ye te boyebo te wana ezali bapasse temps bandeko ezali bapasse temps bino bomoni te na États-Unis ekweli problème moko monene esengaki ete ifo mbongo ebima mais omoni opposition na pouvoir basangani mpona kotrouver solution mais mpona mboka na biso bandeko tokanisaka 32 ans mpo tokanisaka bapasi oyo tomoni bapasi oyo bablessure oyo mboka na biso ezwi tokanisaka totika kaka kotourne likolo ya baopposant congolais bamasolo na bango ya lokuta kokosa bato alors que bazali koyela bino badiscours mosusu na sese bazali kolieli ya bambongo vraiment ezali pasi mpe mawa yango na ntango oyo bandeko babolingo na kosenga na bino bobanga eloko te na ndenge bozali kokomela biso radio Zumel 1000 ezali wana mpo na bino tokotombola ntango nyonso mongongo mpe tokolakisa na bapeuple nyonso tu esika nini bosolo ezali mpe kosololaka ntango nyonso esika likambo oyo bato balingi kolekisa yango na ndenge ya samesa biso tokotombola mongongo mpo na koloba yango oyo ndenge balobaka ete ntango olingi mboka oyo biso tozali kosala tozali mpe kocontribue na 5 chantier ya mboka mingi bazali kokanisa kaka 5 chantier ezali kaka bamona bamisala te ata oyo biso tozali kosala tozali kocontribue na 5 chantier ya mboka mpo ete tozali kofungola bakongole mingi oyo bazalaki na kolala pongi oyo bakokaki kokende na nzela ya mabe oyo bapolitisien baza kokosa bango mingi baza kolamuka mpe baza kokomprendre mpe baza kokomela biso mpe koloba ete papa Roger na mama Rosalie merci bokontinue mosala na bino mosala ezali kitoko mpe ndeko ata ofingi nga olobi ete mama Rosalie boye mama Rosalie boye ndeko nakolanda yo te posa na ngai kaka napesa sango bakongole bayeba mpe bakongole balamuka na pongi bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini